soka kondi mason dimi Bellevue komi famille bota ozana do kondi ma Bellevue te longa za burundaise to tcheka rwandaise oui mais oh bobo sana que c'est un congolais za honneur pour na Congo ndenge sila za ndenge ye pas ça ngi ko condamner mutu te mutu même nzambe wa kela mukili asala biso to atikela biso liberté ya choix oza libre na rolo ba na fanatique ya gérer compétence ça n'engage que moi mais c'est pas dit que na komi ko luka skolo wana za fanatique ya gérer compétence na koma ko nouer ba artiste mususu c'est ça qui fait mal moi si mobali so akipara kitoko moi si bana ba kitoko de eno to longo côté kitoko moi na to kino na ndenga lo côté kitoko moi bana kitoko bangala ka bongo ba kwa ma bongo to longo la fodete na nyofi to longo wana soto kei mobali akipara te po kilo ni na rovanda bo accepter penaki moi mobali mwana na nga mobali ayela nga mwana moko ya moi si o avanda na télévision lo ba sans tabou yo mtu nyoso ezongi lo yebi ana nini te koloba te ke ba jouer la ba souffrir na problème j'étais mais pas souffrir na problème nanga et yo déjà j'étais yo ko nanga boy yo emo yo tanda fingela nga yo j'étais mo tshela nga douceur ndenga na ko calculer nga na muta ba choix na muta ba utala nga nonde na bunga na ko zo foshera bo baloba ngo te na maîtriser na fanatique ngou salo nazaki patiente ozo comprendre lelo efutinga bana message fort au pesa na public oyo ko stimuler te ba génération montaka mona ke ngapene na ko perdre sport te lo besani et simba mais siko yo bino bolinga bola sabatu ke so comme na succès ba tutu ba yinio ah lo ba okane lo pesa ka mbote ngasa ba kanelo etalinga lelo oyo tozongela misala na biso tozongela soko moni mopono o changer créer pe base na yo bata poto mino ko ya ko sala en ligne bo texte en ligne ba ya ka luka bino kuna c'est un conseil. Bishop, t'as fait ça, il y a un bishop. C'est un conseil. Vous avez un problème grave. Vous avez confondre na Gingomba, na Gingombe. Comme vous avez quand ça Gimbo ma Gingombe. Donc confusion. Confusion. Fallait na bunda na kombo munanga, oui munanga. Il faut. Mais ce qu'on a pas c'est pour. Mais ça technicien. Ngana ba kepe musana na Nzambe. Na Nzambe ndo Nzambe ya quartier na bango to le pont na bango ka. Bana batala papa biso ke na ache parfait père sokoli boyo et puis na libumu ache pe malasi papa soni ndesi yekutuko musale silio c'est compliqué voilà la Voilà, merci beaucoup na bandeko tout bozolanda biso na Actu Final Télévision. Merci beaucoup à tous les abonnés. Il y a Actu Final Télévision. Merci beaucoup na Yemoko M. Merci beaucoup à toi pour l'opportunité. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup na abonnés Nyoso. Merci beaucoup na famille Bota parce que ngata na ko ya Mamutu. Je suis papa Kuluta famille Bota. Ce que c'est na ya Mamutu, il faut na ya Mamutu na complexité. Nazo banga mutu mo bayamba ke kunanga pena yambe koto ona ko mo benga boyamba ete tout ça la route voilà nazana nalinga mingi ko benga ye président parce que c'est mon collègue aza président ya groupe na ye lelo to za ba collègue et puis to uti musika 1900 papi kade na ye ko yambe lelo na émission makambo za mo ebele bomoni bino mo na bataka parce que na présenter le soute bomoni déjà na batak to za ki na ye wana makambo ebele bazolo basi président oyo na ebité na retourner pe est-ce que c'est réellement Kader mutabimisa na monde ya cinéma parce que niveau bazo toucher Kader ba toucher ka logo te na retourner ce qui Kader aza logo na epena so kaza logo na alors faut kota ala tanza komba akota na front abundela président na o azali mentor na ye et je salue papi Kader on lisolonga na beta la leki na équipe moko. Nous devons témoigner qui jouera Papi Kader Makasi avec un Zach le Bougar na biso famille na mbinza kuna parce que biso doit citer des anciens combattants Nzela Singa le Babylon Mwabongo. Donc bazo tanga komo na trop bazo finga ye amema bat na banganga amema bat na ba point noir ba secret comme kobima et puis na kamwana ndeko na nga ya mobali ba ke ko utiliser avec mission mais nga na za témoin killer ya Kader nenga bande ko vivre na bango mais na koloba ngote soki na lobi ba koloba ozo kotela ye mais na zui muto avec makam o parce que parmi ba code 5 code na nga ya premier internet na zwa
moi mobalo to vaine aya ko tikelanga mbongo moko na satandaka na wote kadera tindaka tikelanga kende ko pesa président mutu boye mutatindeli donc ndeto saka boye c'est la famille to ko sala na mabete ya mibale likamuso e Mathieu Kiti balobi ye expérience na ezali ba maman mikolo ya théâtre faut to tourner secret na yeza nini azali mutu ankoro kita mata to azana tolo mo ya bien eze biso sa tabute mais boko seka papa kulutu alobi boye po na nini po bazola ki se basi nyoso ya mikolo ya théâtre na yebi te za po na nini po kaza bote côté musu balobi o aza pedula faut to tourner parce que biso dona ba question o defa to yebi te defa ngo za nini to ko tourner ba question na to moni pe mwana mwasi o ya uta Afrique du Sud a fingi mabe asaka na hôtel moko na matongi ya mwana mwasi yango out Afrique du Sud on a le bibo to na commentaire ba koma intel ba ta commentaire ko ça ba ba jeter donc c'est un peu ça donc to sola na président je t'aime to zanaye président je t'aime bonjour ouais bonjour président chéri Cobectos de Saint-Seth yo bote eli sous makasi hein ah bazo bambo ba mama ba to mikolo et le booking m'a bien fort donc na profiter na saluer ba tout bazui temps Olanda biso et puis merci à trop dans les DG Serge c'est sur mémoire d'un éléphant ça dit patron mo boaka baramo na raté tika boy patron mo ngape na ko côté mois d'août oh les DG Serge azade pe na bongo mais est-ce que na côté d'août et le patron Olanda patron DG Serge c'est sur Serge Sesui na koti yo pena doute Serge Sesui mémoire d'un éléphant tika boy tara mémoire d'un éléphant na sentir par sec béni sangala yo ki déjà mbela donc oyo kaka ki aso et bon Jenny kenda Jenny aquarium na ko bando Jenny le aquarium mambo o bi ke nga so na moni na mona ka Jenny le aquarium mambo yo pena za ya za comment na lesco na mo ba distraction trop ça dit OK donc Jenny le aquarium mambo ka ça dit mutuna donc wana bena munanga te parmi bato bando dédicacer na bi yo bena munanga donc azana voilà to yambi yo pena en tout cas to ba mona na batak wana d'abord au banda théâtre papa Picader to banda quelque part Papi Kader nde ayeko pesa yo visibilité ou comment? Ouais, merci à trop. Donc na question na yo son abiki na banda pas président Kader da na kosi mais président Kader aza président o ndia bimisinga bato ba yebanga. Ça dit na ba kokisa ba groupe ba quartier ya ba église mais pour ya ko intégrer plus que 20 ezali place onde na mona donc carrière professionnelle voilà. Ils ont le grand groupe on na banda sala yango wana so donc ça dit ils ont parmi ba groupe o etomboli komboli so ba yebi jetem na mboko yo ils ont grâce à plus que Bobima bebele hein mais yo sko le kande bato belé na succès ke fait ba kenda Bobima bebele mais quand yo na mona ka yo ne muto kana succès plus o leki bango nyonso et ça n'engage que moi ba no so kadera bimiso o leki bango il y a problème mon beaucoup ba musala et puis na kozana respect ya baini donc ça dit bato ba comprendre que choses artistes il faut ça pas impoli kozala artiste ils ont un principe et belé il faut discipline surtout donc indeti masa wana na yoki otangi kombo na yoki na yoki le passe azana ya komi porte-parole ya sœur na biso sila ba mozo ya sa émission tika boy ouais na mona mwana otandresse ko mozo et puis émission ba ça ka santa bunde na kombo sœur na biso sila eloko mambo na nina loba bani na bordire miso pe na samela pato banango président oyebi ke lelo na solo pembe oyebi mutayela biso ye na mambo internet eza yo ifasiki na yeke eza yo charge nanga nini ifasiki na eza yo mais sérieux université na eza yo mais na émission c'est ifasiki na yenga pone ko bebisaka ikulusu boy biso toyebi vérité mutako tala histoire ba kosaka ngote mais les mal les anini à l'époque tango obandi ifasiki tango bandi musala otangisa ye sans tabou zaki na plein obandaki ma be na sans tabou te mais hier zaki trop sexuel yango na cheke ba émission mo ya genre ndemo na ye mais siko le latika la tabou fine mobimba omonte tika boy atika la nini tabou fine mobimba wala na itandreso tenga misa ye penda siko biso to na devoir ozongisa ye parce que aosa soni pe ya culture yo lelo oyo za honneur ya culture na biso ça dit il faut banda ko beta société na nzete wana tenga misaki wana devoir makasi o papa na ye mutala accepte na banda ya simisa ifasiki na ye wa beta to na tanga na ifasiki obe no banga ifasiki ka mais ifasiki na yango abi ataka na ifasiki go
afuta mo Minerval si seulement Minerval te wala na pesa te ya ola kile ba tabu apesa kate apesa kate asota mir kuta kima classe moni ya pe faute peut to condamner au te ngala za université donc mais pas afuta Minerval vous comprenez bino mo ndatika bana basisa ba darling love Clarisse Plasma problème moko ndenge aza bofa futa no Minerval donc en tout cas pas c'est maintenant à futa Minerval petite sœur na lingake mingi ya Deborah Mishika la plus belle femme ya famille Dibinga ya la plus belle femme ya famille Dibinga il y a raisonnable on a peut-être Deborah raisonnable mais il faut futa no Minerval en tout cas passe na ngezani mais wana mutu ifasiki nenga mais ifasiki yo ngolo to bengo papa ifasiki o raisonner eloko wana ndeni nazo sololo pembe tonga betaka tolo ngana leka na ifasiki biso sko to yebiso ifasiki nenga youth vous comprenez ce que passe na ngezani na ba mambo osala bazui garçon wana Kefebe lo c'est un bon acteur ngana ko nie ngandi na boui na ko nie mutu mais assemblée lo pa ya ndeko nanga frère nanga Kikedi oui et pas Zoro Babel ça dit président Kikedi na perdre acteur na Prado vraiment mais sincère condoléances président donc on a perdre nanga ça dit so na bi mutu atambisanga njili chango Zoro Babel na Papi Malwa on dit atika théâtre lelo ce que passe ces années lelo yo bandeko na biso oyo ngana benga ba kuluna de la presse parce que ba kuluna de la presse ba kuluna de la presse baza tout o choquer bato o ba makambo o choquer so bandira za no kimia lelo yo ba kuluna musana bango za ba sokisa bato akata ba bato déjà ba momi on Tendresse bazuma banani bango ne soto kinga bango ba bishop ba kuluna de la presse bishop na regrette akutu ya zaki soit disant musana nzambo ngana ibaka à l'époque na ibite nzambo ando sambela wala ni kota mapela wana na nini na masina na place na va za musana nzambo et puis na ebika musala nzamba nzamba ndo sala nzamba la quartier na bango po nzamba solo soki lelo oyo pasteur de la foi Chirac a rejoué té est-ce que tu comprends qu'on jouait c'est un artiste bishop akoko remplacer ta pasteur de la foi tel ongola biso ta charge wana mais comment ça on a copa ma finga ça dit ça fait mal lelo ba comment zo ba artiste ba zo bango ba lexa bango na ba télévision ba ibisa bango ki soko mo finga ba artiste c'est na biso si la bisala ça nini a rocha na scène pendant que bango Zuma Tendresse bishop bango to ba artiste ba lo moi succès non SB ba jouer te ata ko dengela bona ba sala te ata figurant ou be figurant j'étais finga jouer na artiste yo me no ba lo ba ke ba bi o sala o jouer pa na bango mo comment hotel mais la leader na bango mentor na bango le problème est nga na za artiste c'est na biso si la za collègue nanga ça dit aza collègue nanga aza yo za président il y a sa présidente il y a sa présidente ce que bien bon il y a sa rassemblée ce que so bon manquer ba artiste ça dit on a ko manquer c'est na biso te aza on est un peu la culture na biso on ça peut mambo malamu les mal les années aza entouré na ba senzi tika bon de la presse aza entouré na banani na ba senzi lelo c'est na biso si laza honneur ça dit si faut tombola na tombola ba valeur mais ba kuluna de la presse ba mo zo ba valeur ba kundango ba mo tombola ba anti valeur le bika bon ba fini papi kade non ngamo pe na za victime yango mambo ba finga mina sima ya ba senzi wana est-ce que pour bolobela produit na bino sila il faut finga bato osala botombola produit na bino dans les bons parce que c'est on a biso sali carrière ma finga te to tika lo mona ya sali carrière na fingi bato te kwa sala o azalelo mais si faut bino bokumisa ye to botombola ye boza libre osala show na bino o bino bolingi mais ser na bino pe malgré ko boya ngo na retard mais banda kala on surtout banda ko finga belle vie bande ko ba finga lelo sikoyo aye ko bambela biso ke to tombola cinéma congolais oui message nenga na sepel nango pourquoi à lancer message à bomeli bakuluna bato oyo ke lango passe majorité ça bakuluna de la presse parce que musali ekufa mais babi yete mtakomiango tongi bakomo finga ndeko na biso moko bobi mutako sabino te nde ba bongo nde ba na problème chiki yo ifasiki yo faut nyoso tout dans zonga kapa na donc soto condamner bango tozonge pa na yo otangisa bango bien te donc faut ba zonga ba comprendre que chaîne YouTube nde babo ba pirata ngo te oya nde muta pirate compte à chaîne YouTube azumbongo te lo kotakeka message abimi na yatikango tayi mo te ba ba fanti c'est que ça yé moko mambo moko te sala mangana chaîne wana sans autorisation ya ser na biso non le bano vérité pourquoi bango ba hotel melango ba boyi koyoka le problème est bango ba hotel melango discours na bango zakay ba mona cop na bango isa nini ekufa lelo bango ba liaka na simation ba komo fingela batu ser na biso sila ba sala pe ba chaîne na bango ba komo kabola énergie na ser na biso si c'est ser na biso tanga bandaki chaîne azango beta ba 100k na journée mo mais so tali le ba film beta ba 100k na journée
eza kokita na ye et puis lelo bo fingi ba artiste e belé na sima ya ser na biso président Lomba mata miniature na ser na biso mais pendant que ser na biso nenga za boye tu dis que succès za éternel les até aoleka mais ce que sera leki succès ni sili carrière ni sili oh carrière na musana se sacrifier jeunesse nenyon surtout na musala o a bénéficier na fa bénéficier na o za ba miette o leki soki ba ba soit disant ba kuluna de la presse ba lobaki ba tombola ka ser na biso fa na niveau o azaki na ba 100K fa ba ko tsaina ba niveau ba 1 million na journée moko donc yo za pour oyo a lancer malgré ba fanatique musu ba lobi aza mutu assemble aza hypocrite bandaka la sala ngote poani ngai na bengi grand esprit oyebi lelo ko entretenir une bonne relation eza devoir eza musala depuis toyebana no tobebana te eza un grand boulot yo na part no bigi funa ko na bebana jote na pele bigi funa bebana jote eza un grand boulot et ce problème est commis même bible hôtel c'est sur le pardon c'est une puissance qui libère mutu azwa na facilité au senga pardon eza grand esprit wana logique ate umeli ata bafingi mutu pona ye basambwisi mutu wana bah le Bible est à biso l'humilité précède la gloire c'est tant ami qui ici cela veut dire à un grand esprit on comprendre mambo ba to comprendre mais kope kufi siko yo kope kufi nde ba kuluna de la presse bazonga ba mopono bazonga kuluna mais mopono bazaina kati bazana omona ba finga tongo milipo quoi ano ba salité bazonga ba mopono bazonga oteka na ba bazonga kope na ba sala sala mais ndeko na biso mobalo tangi komba bia zokanelo mabe te na mboko kanela jetem biso bana matete so kaneli biso to yo luko biso za kabongo non so mambo solo non yo kene luka garçon wana nani comment na yakana non yo luka yo to silani bo yo to beta kana nani na tenani na ordinateur comment na yakani zuma zuma ndeti ngo kanela ngano nini mutamayele so bakanela ke mutu ana cerveau boy o kanela no nini o koma bien o samba pe bien o kanela za mamba ko nyoso to ezaka na kati pour chike za na kati yo za université na bango ça dit ngana o solo no pembe ser na biso message o lancer za grand esprit oui bien lelo yo kiti na biso za okita to sur la pembe oui théâtre na biso lelo za na ghetto za na kikuku pena o za na ebisio eza na terrasse pena na cave faut to sangisa force babi union fait la force oui bien lelo kiti na biso kiti poni pona ba clash o na kati monde na biso lelo si photo betela bato maboko to betela ser na biso Belleville to betela ser na biso Sila to betela ser na biso Dina na ba plateforme o eza lo ba maison de production minene voilà mais au lieu de soutenir bango ba kesu liboso pilwe parce que ba tombola kiti na biso mais biso to kitsa bango au moins ndeko na biso comédie so sale fort lo ser na biso péchanga to mona jouer na Nigeria au lieu de tombola ye mais bino bo sani bo kitsa pendant que bo luka bo kiti bo ba te kiti na bino sa nini e kita ngale leko mo gêner ko mo choquer ngako tala lelo ba TikToker ba mo zo place na biso ba artiste na oto mo na ser na biso Gomez awa aza congolaise lelo yo mambo sala ka libanda wana communauté musumu te yambaye mais lelo tango sala featuring na ser na biso pechanga communauté congolais ba yo comprendre que to ana artiste moko bozaka na Nigeria évoluer na Nigeria Gomez mais Gomez aza porte o eza pona biso pe ba artiste comédie to suba ba finga e makasi mais bo zo e bo kitisa e mais lelo oto mo na film mo ba oto sala na mo ser na biso ngozi wana za grand nom na Nigeria osakana te mais na monde ba comédie o ba yebani te mo frère na biso grâce le courage mais na tali bo na monde ba ndeko muso ba bisanga chacha ni TikToker. Est-ce que les lots artistes ba TikToker ba comment tourner film nigérien na moni on le ba publier ba TikToker imagine toi ba TikToker a répéter a bi passe au saloté na zui grâce on a jouer na ba grand nom na Nigeria pendant que biso to na ba grand nom on a ba PC ba ni ba note na ye ba ni na ya bloqué akanga maloba koloba oui échange culturel on a ndenge te kaka culture lelo ba star na biso ba fali pour parler lo soto so la ba grand nom en Afrique na Europe partout dans le monde entier ça poni grâce ba featuring les échanges culturels communauté o wana ba yambio par rapport à artistes de ba ndeko na biso ba boma théâtre siko bomi théâtre bomi musa na biso pendant que lelo ba TikToker ba comment jouer siko bino ba artiste bozongi sima TikToker azo jouer Miss Lolo vandika ko ba kokana yamba ya ko bete azana na ze lokote mais muta maboke ngana yo kaka pasi bango bazaki ba artiste révolté donc les simbele bango na arte ba kuluna de la presse fait pas ça la ba genre ba émission o eza pona tombo la culture na biso pona ko soutenir musalo parce que ba bi musalo eza musala passe na monde na biso to wana ba partenaire te to support ba producteur te mais artiste so ba misi muto ça l'effort faut to ça to soutenir eza honneur ya mboka siko cadre za na potelo ni ba fingeli ba ke ko bimisati akenda ba pena ba point noir ba kisi ba ke ko bimisa soki pena asala soki ba problème ni ndo mutu pasi et l'autre pasi eza nini
na olo bango ah faut tombola ba valeur ya mboka na biso. Voilà. Belle-Vie az étrangère té. C'est un Congolais. Ni burundais, voilà. Ni éthiopienne, ni rwandaise, ça congolaise de père et de mère. Soko sa mambo malamu pona culture na biso pourquoi pas faut betele maboko. Et bango discours na bango za mabe, on ba fingela ser na biso si la batu nyonso tout. Quand le président Kader a sali sortie médiatique à l'obé que lelo Belle-Vie il faut tombola, il faut betela mutu maboko to betela Belle-Vie parce que tomboli théâtre na biso. Bango il faut ka kondi mason dimi Belle-Vie komi famille bota, ozana do kondi ma Belle-Vie te le roi za burundaise to tchenga rwandaise. Oui, mais oh bobo ça na que c'est un Congolais za honneur pona Congo ndenge si la za ndenge pas ça. Parce que beaucoup de gens qui si la faible, abanga Belle-Vie. Pourquoi? Nous tous sommes demi Belle-Vie, il faut finir. Ah, ok, très intelligent. Très intelligent. Bandele lokwana. Bah comment on l'accepte tout que c'est la si la bisa la faible, abanga Belle-Vie. Nous sommes demi Belle-Vie, il faut pas s'attaquer. Mais oh, les paysans n'engagent pas qu'on va payer les lots c'est la bisa ça qui toque à trophée. Ils ont n'en mot qu'on a pu surtout soutenir. Puis quoi bien faut que sommes demi grâce Belle-Vie, il faut l'accepter tout que azamabe, azasatana, faut fingaye. Bon là que biso que c'est na biso si la éducateur ya mastuza ba artiste toi modèle na société ba film na sala ka bino ba film ba titre ne bon là que biso que abwa que la ngba ndeko ne ba comédien ba jeton mais pendant que c'est un artiste c'est un modèle à hauteur ya ba tout timbele lokolo bien mino sulu pimbi lo ba titre film ya ndeko na biso bango ba ya na campagne ba la que biso que abwa que la ba ndeko ne ba comédien parce que boy initié na ba comédien ba ndeko ne ba comédien au sala musala na ba nani to so wana lelo perdre ba te belé to saleti maman top a jouer Soukounate Ser Milo a joué à Soukounate maman Milo il y a des artistes ba fanatiques le baza babaku kaboli babaku baza pe ba CP la na musala ba collègue belé ou baza na pas Belle-Vie mais moi ba jouer pour les pour niveau kaboli mais acteur est-ce que acteur oyo peut-être bon oyo andimi na ye andimi nga na zanga famille bota aza libre mais acteur tant alobi que leti Gesho a joué pas ya ndeko na biso sila a joué pas ya Belle-Vie. Est-ce que acteur a bon akolo ba kenga na komi famille bota to na komi abaku les problèmes ezani toi tia na mutu na ebongo ngana lingi ko condamner mutu te mutu même nzambe wa kela mukili asala biso to atikela biso liberté ya choix vous allez libre na kolo ba na fanatique ya Chéri Kobeton ça n'engage que moi mais c'est pas dit que na komi ko luka skolo wana za fanatique ya Chéri Kobeton na koma ko nouer ba artiste mususu c'est ça qui fait mal mais aujourd'hui ba tout ça obi na za na famille bota ça n'engage que mais rien n'empêche que bo casser musala na sala musala te aux marchandises oui que les lots na biso même si la ninga za bongo ana besoin bongo mais botala bo bossa na te que tam bongo continuer ni aux musala na carrière ni carrière artiste protéger la carrière boye tout fait carrière na parce que les lots ana ba diyo musu to musu sepela na ngona pechanga le lot manquer na batebele parce que bino bongo privé pena que pechanga ko jouer te pour ça mutu na été boy bo meli pe marcher tala ba ke ko finga ti parce que ton dimi celui mutu ça professionnel moi je ne pense pas que Ser na biso sila mo simba téléphone boy a publier na page mais azana bateau engagé ndemo pe na Ser na biso Belle-Vie ce qui siko malobane uti olobi ngai na publier il faut ba finga nga tala ti niveau ba ke ko finga on a souvent qui musenzi sache les très bien quand émission on a le roi prophète bo pe se bango ka quelque temps bon finga Ser na biso sila bo comporte ba tika boy te bongo émission bongo te wana banani wana ba kuluna de la presse wana ba senzi wana ba lobela kai au moins bon bon lobeleti bon on aurait été nous toi ça on est bon ba bien que ba ministre et au ministre culture et art ba ministre qui ya culture et art bino bo finga ke ba tout na ba senzi pembeli na elle est entourée par des zombies et des carnivores aïe az artiste moni ba ko benga hypocrite ba benga hypocrite bien mais bitanga bi c'est trop tard résoudre bango mo bakuluna de la presse ni balobelaki bana ba fia malamu te est-ce que c'est là to solo pembe bana na basi mobali ni na ko honorer mwana mwasi wana finga ba tongo midi poko ba sanité ya ba bêtise bana na tout na mandela mobali pa ki parle kitoko mwasi mobali so ki parle kitoko mwasi bana na ba kitoko de eno to longoli kota kitoko mwana to kino na nenga logique kota kitoko mwana bana kitoko bangala ka bongo ba kwa ma bongo olongola fodete na nyofi to longwana soto kei mobali ki parate bo kilo ni na ko vanda bo accepter penake mwasi mwana na nga mobali ayela nga mwana moko ya mwasi o avant na télévision lo ba sans tabou yo nyonso ezongilo yebi on a charge na vie na yo alo ba afinga ba insanité tongo midi pourquoi bokilo ni ko accepter que mwana na nga mobala ila nga mwana mo boazo ba via batu o avant na bango te inventer makambo leki na télévision pour akola na ba via batu bon nga bokilo mo vana na ye c'est ka bomanga
donc baza baso baza ba problème jeter sikoyo bana problème jetem tant bo finga jetem bo mona jetem de bo tanga komona bo mona ndemo bana biso donc on consoler bango et puis ne baza bongo bo souffrir na problème mo boyne on non solo pembe on ne bo tanga on ba tanga jeter jetem wana jetem mo che mo bala ba mama medimba jetem wana nyonso to bo finge mais mo jetem mana et consoler mitema na mais c'est na biso ba uta fili si la finyo makasi mwana na mandela za problème ya love je te jure devant mon lingana tikalo yebeti na wana gola wana gola wana ngana yebeti na vina nga une fois na kutani na kanala nanga bokutani banga to kutani na matanga na matete ayebi mambasala ba bêtise na rolo bango na télévision ti ba vina bango salité asala ni ba vina bango salité puis ti ya prochain aya na intérêt bolingo ngana rolingo aya na nini intérêt bolingo ngana tika boye alinga ba grand homme ya lo ba linga ba grand homme nini ngo oya rovanda linga moi ça finga ba bêtise na télévision na peso ka exemple to grand homme nini rozo moi ça bon à considérer so yo grand homme considérer bo bokilo bo entourage nous ako finga to ko sala nini et puis mobali nyo surtout ozala ka prida po ebike moi ça bon rolingeti so na lingi to na ba secret lo biso to boya no publiango pourquoi pas mobile là a filmer ou pas préparer bomba ngolo biso boboyani a publier donc ça le ko zolia na ndoki il faut lier na luto mulai siko eloko eboma bango ba mampuya na bango bana ngo ba souffrir na problème jeter mal ana nini bana problème mampuya ba souffrir na problème jeter te kolo ba te ke ba jouer la problème ba souffrir na problème jeter ba souffrir na problème nanga kayo de jeter nanga yo bo nanga boy yo emo yo tanda fingela nga yo jeter mo chela nga douceur ndenga na ko calculer nga na muta ba choix na muta ba goût utala nga nonde na bunga na ko zo foshera bon et puis na bio zo ba mami bimba théâtre bosko ba mama bimba carrière na yo abomi carrière na yo ezala non bato balobi bongo ye tendresse bongo akoma nini na mboko soki bato bayeba na bolingo ba pombe za grâce na yo tika boy so bato bayeba na ya mado za grâce na yo to sola pembe ya koma da nini te bolingo ba pombe po jouer na jouer te monte les vidéos na ngana etambola po ngana na te vidéo na bilomba le tambola on a lumière siko o yaksala ye moko tambola wa oyo vidéo ne plus télécharger wala bana bango félicitations mon frère vidéo ne plus télécharger la vidéo ya yo na flouter na lumière et puis ça y est na ka au jouer le tableau comme présent na leka siko tala vidéo etambola siko o ya sala ye moko ça vous comprenez que bana problème ba souffrir nango nzambe tala omoni c'est trop tard aussi la bêtise bango ba la biso ya bloquer biso ba comédie et bango c'est trop tard ngada sila bayo na bomi na nasa na poso bongisa ba ndeko na ngayo et comme trop tard bango yo ba mo sutu ye azokende bango batikali ye azokende e bayo siko misu ba ozonga ba bopono misu ba ozongela mika ba ko sa ba sport misu sine ba boye bango ba teka da ba te me oya ifasiki pena ozonga nde ifasiki afuta ne mine afala afuta ka mine afala c'est-à-dire nga souci na ngeza yango wana non aux insultes totombola culture na biso na kimia silogo za kitoko totombola musala na biso na kimia oyebi ke lelo oyo biso ba artiste comédien ya mboka na biso Congo toteka kana ba plateforme mo toteka kana YouTube baninga ba Nigérien ba oteka na ba Netflix ba oteka na ba plateforme belé biso to limiter lelo bato mo baye otala théâtre parce que ba insanité leki bato ba mo se mo ya finga ka bato a jouer sur la théâtre a théâtre mpoka ata ko jouer te mais au moment yo vendre autorité morale na bango ba ndopesa bango mboto okumisa bango cela veut dire oh voilà le binani nazo solo le binani na biso pesa bango yango na lobby ke ça na biso yo comprendre que ba nous carrière na ye mais yemo lobby a pesa ka bango ba mboto ba linga yango na lobby ba ayo comprendre aza muta mayele ya on a biso ba filmer c'est trop tard à lobby bango ne filmer c'est trop tard à comprendre que oh bano bayo noué bayo sala salité ngana sala carrière ma fingate na fingate pona zala o naza lelo oh lelo faut ba génération montante o ezoya faut bo stimuler bango pesa bango force bo ça que ça na biso si la outil musika tala étape aleki nango lelo komi pe la patronne komi pe na chaîne e bino pe lobby boya outil musika belve pesa ida sa la chaîne yango na biti bana message faut ba loba na public parce que lelo yo ba sena biso ba modèle na société na biso ana ba o baza ba idole pe balanda musala basala musala pour na sena na biso tant bo mo na pena ke sena na biso ba banda na groupe salon ba leki ni ba belle vie ba ye ba la génération moroté na théâtre te ba génération moroté ba pechanga ba ye ba bili ba sali ba six yango na loba mais sena na biso a maîtriser ka maîtrise pechanga pa et d'ailleurs ngana loba na sens ni pechanga si tableau bi c'était beau pesa ndeko na denga na jouer tout wana siko yo sena na biso za na message fort relancer na ba génération montante ata ça bon ki na uta groupe salon ba leki ba ye na sima ba bimi na groupe salon azaki deuxième équipe
bango balobaka ngo na TV bonga na mona balobaka ngo na TV na mona na fanatique groupe salon nazalaki patiente ozo comprendre lelo efutinga bana message fort kopesa na public oyo kostimule mpe bagénération montante amonaka nga pene nako nakoperdre espoir te lobi esani esimba mais sikoyo bino bolinga bolakisa bato ke so okomi na succès bato to bayini yo mais or succès ya l'éternel eza te bato basala basuccès baleka ya danger mpe mais ça na biso ndenge aza bon c'est un artiste en dehors ya succès so esili osalaka mosala est ce que so bokaboli na bacollègue ne aojouer na banene na yo tendresse voilà c'est trop tard oyo ndeko na biso alobi c'est trop tard ekangi bango président je t'aime tokomi na suka na okango mpe natambola ye te liloba nini okoloba lelo Kader akomi kosambwa en tout cas esalinga mpasi na témoignage onga nayebi Kader azopesa ndako moko mbongo mpo balia azokabola provision omoni ya moko kosunga bato bakotika kosunga bato nga nayebi papi Kader couple wana yo yebi ke tendresse lelo so aza en vie malgré nzambe nde moto apesaka souffle de vie mais so alala lamuki nzambe apesi souffle de vie akumisi nzambe fa kumisaka Kader oyebi ti oui donc anga lelo mpe tamosusu tolela mpe tosala mpe daitu mais bolamu Kader na mosolo na ye wana loi quand même existe moto asala o bolamu ntango oleka ntango midi mpo kofinga ekanga yo ozo comprendre c'est-à-dire nga mpona président Kader na kolobaka ke eloko président yebisa nga mokolo ayebi eloko asala na bana mike jete mzala kimia na mokolo nayebi eloko na osala na bango lelo nzambe asungisa na biso sila bisala apesi bango c'est trop tard tokomi ozela bango bazonga bamopono botika azongela mosala na ye oyo nga nzambe bamisunde bazongela kachi pesa mbote nani kachi jona bima na groupe na edingwe te Aïma groupe dingwe te pona théâtre to yamba basi te aza mwana mumasa na ngai Tony le défendeur na pesi la bote belé nga kaisa lelo aza monteur makasi na kaisa bima na groupe oloba okane lo pesa ka mbote nga so bakane lo etali lelo oyo tozongela misala na biso tozongela soko moni mopono o changer créer pe base na yo bata poto mino ko ya sala en ligne bo texte en ligne ba ya luka bino kuna même nous les artistes c'est au pesi mot d'ordre to bengani bango na cop na biso ba chroniqueur pe bo bengana bango na cop na bino parce que ba senzi ba koti trop bazo nerte pour na kiti na biso ba sa soni en tout cas minyo lo bezate na lancer comme message non aux insultes tous les artistes sont comme telemina mafinga et kosila bo mafinga ezo baxelo na kiti na biso ezo honorer biso te toza modèle na société toza ba éducateur pendant que biso tozo encourager ba bato finga ce que to ya bato nini est-ce que na rotanga comment muto ebise que si la boyi ma mofinga oui Mbondo de Paris. Neti John na yeba ata zakanani. Ah vienne out. Asani. On tout les bordir. A joie ya nini babenga ngoni film oni. Pas vient na biso lokuli. Yo kufito comment vivre dans le passé. Au fin à président le métier lelo azosa musala. Si lelo président le mbabu misabana. Yo au vivra dans le passé. Wana Mbondo de Paris. Mais oui, à vivre dans le passé. Ngana sala boy. Ngana sala boy yo sala ngoto mona ngana bimisa Belvi uta pananga na ebite rage wa bimaka na mamba Belvi sala ye nini papa mo bokomo bimana TV mi papa impoli mais ngana bika akoma osa politique obike mokila mo eza bisika akoma papa impoli na télévision ko finga Belvi ko za la mwana pe na ndako lokola ba nyonso tu ozo fingela ka biso yetongo midi poko po aza onenga pona mboka na biso na culture na biso yo kanisi même si la ndenga zo sepela ndengo finga ka Belvi bike lobi ko finga ngata te ba wanga na etanga bela ka baboya pese cotisation ozo mona abi papa impoli oza pe na bana na ndaku bana batala papa biso ke na acheter parfait pe sokoli bwa ko finga et puis na libumu acheter malasi papa soni ndesi ye kutuko musale silio c'est compliqué voilà modèle Paris musale silio yem de so ba $20 ah zongo $20 wapi si la lobi de c'est compliqué bon et bon sikoyo na otanga ba kombo kaka opesa ba conseil pour ba lobi non on se cite Zuma ya zonga na musala mutu sali mafinga siliti et bon Miss Lolo mopono bozonga la musala nini bazonga la musala tala omoni ya chance MK za la raison MK c'est différencier na bango yekutu na moni moi chaîne ko tamwa na makamusu na ba découverte et puis bafinga ki bango buta bato bafinga ngala ba comme ba 400 vies ba 300 vies bango pe ba kiti ne bosani bolokoko kombono ezolo bana o mabe nani bala ba problème de bolokoko azonga pesa un conseil musale kufi adieu ma finga c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà la bonne là. C'est trop tard. On est bien peu bosser là qui a moi.
to ndo zela ngona toloba nini kofuka ma ya passer de la foi na chair et fouti mosana nzambe basaka na ete alelaki bato balobi okami mpona nini ser na biso comprendre ke awa bénéficie na eloko te azalaki na ba 100 ans na ye bookitisa kokaboli ebe na bandeko ne bacomédien alaka su matanga te akomi kipabilize lelo otikeli belvi charge bamatanga lelo so ser na biso akitika bana na bakobalukela ye mais biso tozala na ye pourquoi tozala na ye c'est un artiste aza na pui oyo akotya mpe na mosala na biso tozala na ye yoko tojoua kuna bango bajoua te bakojoue ndenge nini baza baartiste te Miss Lolo ajoua te bakojoue ndenge nini baza baartiste te Yagola ajoua te Irano bajouaka aza ye réalisateur atika kopango c'est trop tard bango nyonso en tout cas président de best na pesi mbote merci à trop na batutu balandi biso nga na fingaka te nga na lobaka na tombolaka bavaleur na bosani mutu mo efalo pesa nini gimboma nzambe nayebi te pesa conseil bishop tapesa pena yene bishop pesa conseil ozana na problème grave bato bando confondre na gingomba na gingombe komboni bato bando oyo bango te bando kanisa gimboma gingombe siko asali confusion faye na bunda na kombo na ye munanga oyo munanga ya fou mais siko na oka pasi po mais ça technicien nga na yebaki mpe mosali na nzambe na yebi te nzambe ando osambela ya quartier na bango te olupongo na bango kaka mais lelo to perdant pasteur de la foi aza sous succès te donc yene mtu adala baka no jouer le quoi pasteur de la foi ezali de ki yet émission sili boyo jouer te nazo ka tezo baso mutu ni bishop ne donc ginda comme bishop mais tonga comme bishop azali mosali na nzambe ana mo église bo ando kadri mambo ana ba verset ba ne kodim toni bon ata ba ne kodim to manquer pasteur de la foi ndaku na bango ya ndaku na bango to manquer pasteur de la foi akoko zonga pe 16 lolo nga biso souci ya pasteur de la foi mais yo mosela biso na mafinga allez-y papa zonga 16 te dia za na kanda alobia yake na famille bota ba chaka e bakal wala peneza o gimo ma ibisanga na veille stade abi 12 eleki na famille bota ngala lingaka belle vie mais 12 eleki ngabine moi je suis papa kulutu yaka. Oh, c'est trop tard, na keni de na fingi nga domoni. Siko koto pe c'est trop tard azu siko ça. Te me azo regretter bon. Miss Lola baka ok pas dina na ape ba pexi ma fingi keno pas dina. Dina na yo mona keno ma fingi zala. C'est trop tard. Merci à toi na batutu balandinga, merci à toi na mon vieux fondé Kabea de Switzerland. Merci. Fondé Kabea. Na DGCR sur mémoire d'un éléphant. Merci à toi na batutu bazaki derrière la caméra, Djoubek là, Dipiné tout badi. Pourquoi pas na grande sœur na 7e baga, moi c'est na théâtre bakabela nga. Aleki bango niveau ba matisa yo na na miniature. Aleki bango na kitoko. Aleki bango na nini? Na kitoko. Wa aleki na? Tendresse, Miss Lolo. Na nini ope? Ozaka na nini ozati na nini? Ba misu to wa milanga vita lo ba baloli. Tika bo. Ngana muta mafinga. Mulanga vita lo ba baloli. Émission Silité pardon. Émission Silité côté matin émission Silité. Merci beaucoup na mamita Dina depuis Belgique. Merci beaucoup na maman Mamicho depuis Monaco. Merci beaucoup na maman Fifi Makuta depuis États-Unis. Merci beaucoup na Gigi Kate ma famille Libota depuis Arabie Saoudite. Telle place bata Belvi basala. Et puis ça ka wapi? Arabie Saoudite Gigi Katema. Merci beaucoup na sœur na biso Esther na Égypte. Famille Libota botelema. Botia Belvi na mabondeli. Bomoni mabondela Belvi. Lelo sœur na biso sila alobi mafinga lisusu te to tombola cinéma ya Congo. Je te salue Hans Luzolo Fantomas à théâtre bozana procédure wana. Et puis ndeni sœur na biso sila utika poto sali makambo. C'est ka utiko zo ali makanisi wana na poto. En tout cas, les comédiens de la diaspora, on a perçu Bambote Beleya, on a pour Firenze, José de Londres, Sida Bilele, sans oublier Papi Kader, sans oublier Sonia Evoloko, Serre Nabiso, Arama Chocho, Maxi Bondowe, sans oublier Domazé Nabiso, Fatou Miracle, Fatou Miracle, Fatou Miracle, Madame la patronne, mais Batika Rolobako Monae. Aboya Kabila bango mais ngana continue toujours dans le bara Fatou Miracle la patronne allez botika la toujours scotché et branché na chaîne Nabino Active Finale Télévision. Merci beaucoup, un grand merci M pour l'opportunité. Je suis Papa Kuluta famille Libota. Ah to fini, shalom, shalom, shalom. Bye bye.